Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9 Fabrice, R9 Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est l'Olanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien. Tous en ciment pour. Et c'est la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous écoutez Biso Kuna. Na pesi mbote na bandeko nyonso toza batali pe balandi ya réflexion nga love na ye lisusu na kati ya réflexion na biso ndenge ezala kaka comme habitude mpona korépondre motuna oyo etunami na Matthieu chapitre 5 verset 22. Bible elobi ete moto oyo akofinga ndeko na ye zoba liboma esengeli batinda ye na lifeli. Na Matthieu chapitre 23 verset 17, Luc 24 verset 25, Yesu abengi batu bazoba. Epai yango nde motuna euti. Eske Yesu azali na lifelo to na lola? Pona ye moko alobaki, soki mutu abengi ndeko na ye zoba, batinda ye na lifelo. Me ye moko pe abengi batu bazoba. Donc pona nga, na Matthieu 5 verset 22, elobi na biso kuna Yesu Kristo azalaki koteya kolakisa batu kofinga moninga eza lisumu. Donc ozo sala makambo oyo yo moko miyebi ke eza mabe, muzo sala ngo kaka. Ozo chola, ozo benga moninga zoba liboma, donc ozo kitisa mutu. On a porté le ko disprezar, ko odiar moninga. Donc otondi na motema ni kunya pona ndeko na yo. Maloba wana ya mabe oyo biso tobimisaka. Makambo oyo ya mabe oyo tosalaka ezali makambo oyo ebebisi boyokani na batu pe na Nzambe. Kofinga moninga na nko ezali lisumu. Oyo ekoki kosala te moto azanga bokonzi ya likolo. Pona Yesu selo Bible, lifelo ezali esika ya etumbu ya libela pona batu oyo batosaka mibeko ya Nzambe te. Na Matthieu 23 verset 17, Luc 24 verset 25, kuna Yesu abengi batu bazoba. Kasi kobenga oyo Yesu abengi batu bazoba eza na nkote azofinga pete. Soki abengaki batu bazoba parce que batu bazalaki ba hypocrite, bazalaki kosala hypocrisie ou bien kosala makambo oyo ebandaki kosepelisa Nzambe te. Donc lokola Yesu Kristo ayebaki bango, ayebaki makanisi na bango, yango moni abengaki bango bazoba. Exemple, ovanda na ndako na bapara na yo, oyebi ke na ndako na bino soko komi lipapa ilifo otika yango libanda. Me yo soko komi okoti na kati ya ndako na lipapa na yo. So okoti swati ndeko na vandi bi mama na vandi, ozotu na eke ndenge na koti bona lipapa eza mabe. Me yo yebile yake eza mabe likambo ozo sala.
donc ozosala yango na nko eza deja eloko oyo yo moko miyebi ozosala sambra ozosala hypocrisie yango nomoni ke na Matthieu 23 verset 17 bien na baliki esika Yesu abengi batu bazoba parce babandaki kolakisa batu misala mibeko me bango moko bazalaki kosala yango te bazalaki kotia mikumba ya kilo na batu kasi bango moko bazalaki kolinga kosimba te bazalaki koloba kasi bazalaki kosala te donc na Matthieu na Luc Yesu Kristo abengaki bakambi ya mangomba ya bayuda o bafarise bazoba bakufi misu pona lokuta pe lolendo na bango bazalaki na mabe na mitema pe bazalaki kosalela mibeko pona konyokola batu yango Yesu abengaki bango bazoba donc na réflexion na ngai Yesu Kristo azali na lifelo te yango ndeza réflexion na nga pe tokutani mbala sima